mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso et Lelo Izali. Il y a version, il y a la musique parce que nous avons Kanda Makasi. Nous avons Kanda Moko parce que les Congolais, ennemis à Congolais qui ndoki à Congolais, Azaka Congolais et Moko. Parce que Congolais, Bayebi loko balinga kite to soufaki awa plus de 18 avec Kabila abandaki ko sala makambo bato babandaki olobate mutu moko akokaki ko longolé na pouvoir te avec stratégie ya Félix Antoine Tshisekedi nzambe mutati ndai parce que yoma oyo Kabila atikaki pondi mango il faut zaka noko Félix asalaki système na epsa bino ya les corbeaux les renards. Donc fromage et quoi on a changé à cause de la musique. Donc bino bomona on est tigé. Ti les lois risque vinaye. Bino bozo on est liseki. Na ye bisaka bino botia na mitu na bino. Félix Antoine Tshisekedi ye na mwasi na ina bana na famille mobimba. Ti ba ko kufaka ba ko zanga ke lokote. Ba komi déjà na mbongo na bango et puis ba changer statut. Les lois ta longo na pouvoir azali ancien président ba Mastani ba Macron ba Macky Sall ba Biden donc bo constater le soka ko esprit mabe bo liene nulle part. Abila azala ki awa abano sa mabe muto longo la ki azate. Donc tout tic esprit wana toujours présent ou azana volonté ya ko bongisa ata nyoso tout e kokite mais boye besika nini to witaki. Mais vous allez comprendre makamususu 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 que ça mina mboka mususu monde bozo zonga exemple talabaninga talabani mais siko ce que yena mboka na biso toujours pessimiste toujours na négativité bolingi on dirait Félix Aokenit est-ce que Félix Aotika libère na pouvoir akoken makambo azali ko sala ekotika la po na mboka na biso ekotika la po na bana na biso na bakoko na biso mais akomemangote na tcheki si je moko na TikTok na tiango na nini na lobby que métro na kin balingi basala métro na kin société Alstom na Union européenne ba signer ba papier ba si basali mais il faut tala ko fingo ba finginga parce que bato ya Tortinija petu ya Tortinija balandaka ti na TikTok parce que ngana longola ba commentaire te eko sala manini métro ngo eko sala na courant nini métro ngo eko tamla na ba fulu pourquoi boza pessimiste boy pourquoi biloko nyoso tout boy ba biloko nyoso tout o ezali na poto ekoki ko salema awa soki toza na volonté mais problème ezali boye bake balobaka développement mboka ça passe par na structure mentale parce que bako zo biloko nyoso eza na Paris ba yenango awa bati awa o yuteki na Paris kufi o ezalaki awa allez ebongi donc structure mentale ils ont passé par développement mboka to yekola en économie de développement na chic. Donc sur structure mentale les habienté mboka eko se développer té mais ba misusu kanda na bango ezalaka nini parce que ngana za muluba té dans le bango en face ba misusu donc neti li comme ça que salimi na heure ya Félix Antoine Tshisekedi to mona ki na ba je ya francophonie ko sala maté la bakourani bo siko ja francophonie et ça mandéri et le connu surtout lingo leka parce que Fachi Beto azawana bako sepilate parce que Moulou bazawana bako sepilate parce que UDPS zana bako sepilate bolongo la haine na bino na Félix Antoine Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi oazo sala les salama pona mboka
Mais toujours et batté. Donc pour Nabino, donc métro et ça na côté. Métro et ça na côté. Bino boganzi sikoyo donc courant oyo ba osala la métro wana. Ba kozwa courant na bandako bato bachi wana. Départ unique ba osala ngo po na courant oyo ya métro ata na ba poto tout le monde a dit que ba métro ya poto salama na courant na ba ngo départ unique. Bino Bokasini, n'a pas un exemple. Pourquoi n'a pas parlé du peuple Kouré Katanarate? Pourquoi kuna n'a parlé de la nation Kouré Katanarate? Pourquoi n'a bureau Félix Antoine Tshisekedi kuna bureau Katanarate? Pourquoi Kouré Katanarate? Pourquoi na stade mais Kouré Katanarate? Mais parce que bazu ba précaution ba ni ne plus courir un métro, ils a courant au té ba bon barrage à Inga. Ba donc départ unique parce que les courants na yango pona yango mo na zo sabino même métro même tram mususu to ça la ligne moko gare centrale et bani na Gombe tina Kitambo et go salama mais bino et go salama te pourquoi tous la pessimiste na makamno pourquoi tous ça na kata négativité na makamno surtout ne ça bino photo de la chauvinette ba français. Il faut tous la peine à patriotisme na biso soko lingi mboka na toyo kansi makamno su ba lo ba salama te mais soki salami na ba mboka batu mususu ou anande bo sepeli Wanande ali komi beaucoup moins exemple mais ce que salami na mboka na biso moko bolingiti wana eza N ya Félix Antoine Tshisekedi N ya Baluba N ya IDPS nazo la sabino pona epsaki bino ke ba signer ba papier ba signer ba contrat bino bokasa avant basala makambo wana basala gana étude de faisabilité donc bino boleki ba ingénieur wana ya Alstom na mindele wana ndé bayaki basali étude de faisabilité balobi ke eza faisable bino ndé boloba eza faisable to yo kansi ba royaka boale ba yeba bandoto basaka étude de faisabilité batali ba côté négatif batali ba côté positif batali ndé ni ba osala do bango balobi ko sala mabino ndé na motema mabe na bino motema likundu na bino boloba ko sala mate botala bino moko signature ndenge lekaki restez donc connectés sur un club original on revient tout de suite. Batouana baza bazoba donc eloko ngo eza impossible courir zate et kotamba na ba fulu ba ya ba signer ba papier mais pourquoi boye pourquoi bolingi mboka na binoté toujours présent o azali mwana mboka asisa masolo oyo ya ba nationalité douteuse ya ba président nous surtout président Félix Antoine Tshisekedi ayeko sisa donc bino bozo bosa na ke biso mboka na biso oyo karto zaki biso derrière Afrique du Sud biso ngana loba penza ke erreur Mobutu asalaki pona zaérianisation Mobutu soka asalaki zaérianisation te parce que lelo mbele musu to communauté ba Afrique du Sud to communauté ba pays à Maghreb ba Maroc ba Tunisie. Na période où on a boyé donc un Zaïre, monnaie na biso Zaïre, un Zaïre égale à 2 dollars. Donc 50 Zaïre égale à 100 dollars. Vous avez une puissance sur tous les gens qui ont babiloko belé, mais ceux qui ont arrêté babiloko nous biso tolo autoroute, métro, tram, mais tolinga qui na 2024 mais tongoro salana yango. Mais vous allez que l'oba mamaka moko boy, on dirait donc biso et loko moko ko salama ate. Ceux qui va payer mususu bazali ko salango. Pourquoi biso awa na mboka na biso et ko salama te nazo la sabino bato bazaka na France donc beaucoup mona na la sabino ba train automatique na banlieue ba train ya banlieue TER nazo la sabino et salama na Sénégal et Salema donc on m'a dit na train aux autres on dirait aux à Paris nazo la sabino ce que salami na Sénégal pourquoi ko salama na Congo te bino mo bolanda na bile. Après 5 années de travaux, le Sénégal est prêt à inaugurer ses trains express régionaux dits TER, un projet lancé par le président Macky Sall pour moderniser les transports de la métropole et soulager le trafic routier surchargé.
Le coup d'envoi sera donné lundi par le chef de l'État à l'occasion d'une cérémonie dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar. Le 27, donc à partir du 28, les trains vont rouler. Ils ne seront pas encore ouverts au grand public. Une montée en charge progressive. Et donc on va accueillir sur invitation un certain nombre de voyageurs. Et c'est un nombre déjà important puisque l'objectif est de transporter plusieurs dizaines de milliers de voyageurs chaque jour. Les nouveaux TER doivent relier en une vingtaine de minutes les 36 km qui séparent la capitale de Diamniadio. Une bonne nouvelle pour les Sénégalais puisqu'habituellement, il faut des heures aux automobilistes pour réaliser ce trajet. Les trains seront en service de 5h à 22h. Selon les promoteurs, ils pourront transporter 115 000 personnes par jour. C'est un projet qui est évidemment très complexe, qui a été réalisé dans des temps très courts. Je sais qu'à Dakar, il y a souvent eu la polémique sur le TER étant en retard, mais pas du tout. On est quasiment en train de battre des records du monde en termes de construction, en termes de réalisation de ce projet, puisqu'il a été lancé fin 2014 et qui va être mis en service en fin 2021, début 2022. Le projet est salué par certains comme un accomplissement du gouvernement de Macky Sall. Néanmoins, des milliers d'expropriés déplorent un investissement trop coûteux. Les trains ont mobilisé une vingtaine d'entreprises internationales. Le coût s'élève à plus d'1 milliard d'euros. C'est un projet révolutionnaire et je trouve que c'est un vrai patrimoine. En plus de cela, le train va servir vraiment les Sénégalais. Le train va permettre de fluidifier les circulations. La structure va employer 1000 personnes, dont 984 Sénégalais. Les tarifs des tickets vont de 500 à 2500 francs CFA. Let's go to the relay, buy some snacks. Train that's gonna take us. Comes every 10 minutes. I don't want anything. No, I think I'm okay.
Prochain arrêt, Koloban. Next stop, Koloban. Ah, c'est des poubelles. Peut-être avant, oui. Okay, so first impression is really nice. We got to Koloban so fast. Like literally it was the next stop after Dakar. They told us it was going to take 30 minutes to get to Diamniadio, but it's actually going to take 45 minutes. But yeah, it's really nice and you get to see Dakar differently. But not here now because there's a wall, but you get to see the city. Leave something on board. Well, this sign says something different. About how much? 19 minutes, maybe non-stop. Yeah, maybe non-stop, but what, like the express? Is there an express? I don't know. Anyways. Laissez-vous transporter. Okay, we left at 12:50. Oh, bless you. Arrêt, Dalifort. According to that sign, we will be in Diamniadio in 8 minutes. Axingen, Sigaro, Bon Maraîcher, Rolen Boubar, Bafate Olen Fidara. I never knew there was a stop, a place called Bon Maraîcher in Dakar, in Senegal. Not me, Bon Maraîcher. We did like 10% of the trip. Visitor for Moy, Pikin. We got here at 2:06 and we left at 12:50, so it took us 16 minutes to get to Pekin. To get to Pekin. Pekin. Which is insane. Notre retard est dû à une difficulté de gestion du trafic. Merci de votre compréhension. Train bi mënagul a génn gaar ndax dafa am defaraat si wàllu dem ak dikk bi. ñu ngi leen di ñaan ngeen taxirlu. Our train is delayed due to traffic regulation. Thank you for your understanding. Donc apparemment, le train s'est arrêté parce qu'il y a eu un problème de régulation. Mais on a vu sur le tableau là-bas qu'il y a le train entre Thiaroye et Keur Mbaye Fall a été arrêté parce qu'il y a des enfants qui sont allés sur la voie. J'espère que les enfants are okay. But that's why we're waiting right now. Destination Diamniadio. Next stop Thiaroye. de demander son drugs, mais c'est interdit. So sad. Il est maintenant 1h37, donc ça fait 47 minutes. Le gars de Barnier. Mais il y a eu une course hier, parce qu'on s'est arrêté à cause des enfants qui étaient sur la voie. Next stop, Diamniadio. Final stop. All passengers must get off the train. Oh yeah, actually we're far from the airport because I think I see the Dakar already. Arrêt visiteur pour moi, Diamniadio. Train bi fii lay yem.
train B. The next train is leaving in under 10 minutes. So we got down. But I can't believe you buy. The train left. Yo, the train left. There's the train leaving, bruh. On ne sait pas laisser transporter, yo. Here we buy them. It's okay. That's a nice tree. You want to take a picture there? Yeah. So now we were in first class on the way from Dakar to Diamniadio, and now Diamniadio to Dakar we went on the second class. Anyway, but there's less AC, which is weird. And there's too much AC in the other one. There's too much AC in the other one. Mais c'est quoi les différents prix de first class et second class? C'est 1000 francs de plus. Rien n'oubliez à bord. La voix est bizarre. The voice sounds different. Okay, it was nice. What did you think? I thought it was good. It was nice. Very fast. Going to Diamniadio in 45 minutes or getting to Pekin in 70 minutes is really unheard of. So moi j'ai aimé en tout cas. I recommend. Et quoi d'autre? Si vous voulez le AC 4-4, il faut aller en first class. Bye. Bilmo botolanda wana ezali Sénégal. Na Sénégal ba koki yango. Ba misusu na tena ba commentaire ba sénégalais baza organiser neti bisoté baza na organisation koleka biso. Mais pourquoi bolingi kozonga kaka sima? Bolingi kozonga kaka sima na makambo moko bototala awa donc na keneta na sport okenda awa wa tomona na Coupe d'Afrique tango donc préparation ba léopard na biso ba to gagner te ba nul. Na lobi ke wana za match ba préparation. Entraîner à meka ba joueur à meka bangote na finale la Coupe d'Afrique kuna bomona carrière tout ça parce que congolais zakaka biloba loba au courant zatenga na zo pesa bino exemple awa ngana za na kisasa boyebi na koma na kisasa place ngana zo vanda awa na mbinza awa na Gulf place ngana zo vanda na mbinza courant ekata na raté courant ekata na raté 24 heures sur 24 donc ngana za na courant net na poto na za internet na ndaku donc courant ekata na ratendo ngai net mutu moko donc normal mutu moko citoyen normal na za na courant na ndaku bongo siko po na métro tambola na mboka na biso so balingi bazwa décision po na courant ya métro na nabi na yo courant métro wana ezali teke courant soki ba kozwa ndenge nini ezala départ unique donc courant esalami kaka po na métro wana eloko nini bino bozo ndima te basala donc étude à faisabilité basineti ba papier donc bayebi ke eza possible na yebisi bino ngana zana kisasa awa esika ngana vandaka awawa na ndaku nanga awawa courant ekata na kate o bati tembe baya
donc courrier kata na raté donc tous un système il y a SNEL wana koute bando kata na ngote mais batia sous ba panneau solaire donc courant donc ceux qui l'aiment sous SNEL ceux qui ndenge so ekatami wana donc bino bozo mona ka courant na zana courant 24/24 kata na raté bon siko ceux qui solution zomi pour na mutum lokola place ngana zovanda et loko nyiko zo mete pona métro botika wana nyoso tout na zolo bana bino na zo marché ba moté parce que ekosala manalera Félix Antoine Tshisekedi parce que Félix Antoine Tshisekedi aza muluba parce que aza muta IDPS donc elle na bino botika oh nyoso tout Félix Antoine Tshisekedi azo sala ezali pona mboka na biso lelo Félix Antoine Tshisekedi aza na volonté ya kobongisa mboka na biso na niveau ebeba il faut qu'on contacte ba 50 ans bani pour bonga mais paro Félix azo sala déjà eza munene na yebisi bino Félix Antoine Tshisekedi azana mamakambu na ye ninga zana donc abanga ke o nzambe ka kopeso beli wo benini mais na musolo na masolo ya likonda ye na famille na ye mobimba mwasi na ye na bana na ye donc basi ba mvoami na ba soka ngo changer biso pe esprit à côté esprit maba comme fakola ne a communé o angwalima muto ko diene quelque part azate tout esprit wana métro ego salamate pourquoi métro ego salamate na mboka na biso pourquoi métro ego salamate pourquoi tram ego salamate c'est n'importe quoi parce que donc bino bomo na kaka c'est impossible c'est impossible c'est impossible ovandi kuna musique c'est impossible donc bino bobi l'état et loko nyoso tout eza na poto soki ba ye nango awa baningi basala ngo volonté ezali ba pesi masolo ego salama yo kasi yo to donc yo oza mutu mwindo tangi chic moko na ba mindele kuna soki oye mayele ono zui awa oye ana mboko sa elangote au salon on peut poser na professeur moko c'est n'importe quoi donc il y a lelo peut faire na bêta c'était pour penser ba méchant pour penser ba méchant ko sakanate et puis nazali ko apprendre bino que donc na fin semaine oyo to ko banda ba direct na biso o bo banda ko intervenir et ko zonga metro banda on a TikTok bato tout ba yebi bazana kata TikTok oyo bazala nanga bo s'abonner tout ça là direct na TikTok bozo intervenir puis bozo kota kande bo banda ko tele émission après on a trop tard sur to zong là ba direct na biso et YouTube donc vraiment nangé na télé parce que nga méchant ko sakanate botika motema mabe botika motema mabe nyoso tout oyo zo sala parce que so ngo sala manalera Félix Antoine Tshisekedi so yo zali muta fayulu so yo zali muta nini ezali na tinate ezo sala mapona mboka na biso métro tram ezali na possibilité aux na mboka na biso pe bokotala métro so sala misiko boko lobani métro tango sala masiko boko lobani bozolo ma aéroport ezalata o Kabila kenana batni basala ma maquette wana bima basala ma maquette bima Félix Antoine Tshisekedi muta osala aéroport yim ta osala aéroport et ça déjà en cours Kabila kenda kuna na ba José Makila basala ba maquette balobi que so toké aéroport bandi est-ce aéroport banda n'importe quoi donc on a le vraiment il fallait vraiment naïe la bino ngango tika makambo te pesinga méchant ko sakanate donc avant tout que na ba remerciement na biso donc nazali vraiment ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na président ya Vita Amadou Diaby a yé pour changer vite comme équipe professionnelle et bosso na kati awa batumsu bazon dimate Amadou Diaby azalaki agent ya ba joueur ayebi makambo yo ndule kutu sima mais makambo ba joueur ayebi yango vite que la première équipe professionnelle awa vite que zaneti PSG awa na kati nini azu donc parce que équipe ya qui on est équipe na été siko yazi une trentaine ya ba joueurs donc ba professionnels donc stade de Kotongama ba centre de formation ba sponsor ba roya déjà zana ba turc ba nini donc et puis Amadou Diaby azali muta osakanate yesuka 10 000 solo donc asala ba jeté donc on a vraiment bozala ko sepla bato vite ngamo pe na zamuta vite tozala ko sepla vite ko longola biso souci kutu mazembe kutu eloko pamba beaucoup mona oyo Amadou Diaby a kosala pona vita donc ngai nazalaka na ye nazomona déjà parce que ye aza ostentatoire te aza pe mutu alobarlora mingi te ye musala ndenge alobi bo il fallait pas loba mais non il faut toloba parce que makambo susu vraiment il faut toloba yango donc Amadou Diaby une fois de plus bon et joyeux anniversaire Wumela nzamba batelo parce que motema oyo zanango batebele bazanango te motema ya partage ya ko aider batu na tenaki vraiment na souhaiter ba bon et joyeux anniversaire donc si ko to continue ba remerciement na biso to bandra toujours bobi honorable Jean Moutala na moi sina na Londres honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au salara po na 5 minutes avec ses engrais de Jano Matundu na moi sina na Londres Jano Matundu merci na nyo surtout au salara po na 5 minutes avec ses engrais le grand stratège José Kano qui kakamene José Kano qui
Kamene, Maître Wera Mukuna, Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule, merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokena Kati Afrique du Sud pour nous sa petit frère propre Roger Bamba. Roger Bamba en Afrique du Sud, vous avez petit na moi na mayele na contact na yo parce que ba commentaire no puis au boss na revient na ote merci na attachement na yo donc pour na vie na yo donc merci beaucoup pour cette marque de sympathie donc Roger Bamba en Afrique du Sud merci il y a trop toujours en Afrique du Sud pour nous ça petit na José Batessa na capitaine José Batessa merci na nous surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Tokei na Kati ya Benin pour nous repérer ça donc petit na Saolo Petit Nanga Saolo, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na Katia Irlande pour nous repérer ça. Jenny Jenampeti, petit sœur propre na Irlande, merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei Shikoyo na Katia Paris pour nous repérer ça. Agnès Mababa, petite sœur propre Agnès Mababa, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei na Katia Espagne pour nous repérer ça. Beloti Mavungu, vrai chéri Nandenga Mukete Beloti Mavungu, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei na Katia Lola na Belgique pour nous repérer ça. Poutou de Yalola, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na souhaite repé sambote na Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Nakati ya Paris pour nous repé ça Brice Mpiana petit frère propre Brice Mpiana merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Totigali toujours Nakati à Paris pour nous repé ça Égide de Fer Massananga Égide de Fer merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Diedo Kumbi na Paris merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Philofar et l'homme à la Mercedes très propre Fifi Philofaria merci na surtout au salarapo dans 5 minutes avec César Ngadi Boebi tout ce qui sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba merci na émission na parlo santé on a sengi na bilobola ndaka parce que zota la santé na biso surtout ceux qui santé za malamu te au salaka et le côté ba projet ezate Jean-Paul Jamba merci na ba conseil dans 5 minutes avec César Ngadi donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi moi j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps Bobo Sadate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Penadikosi. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre
basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia c'est mambo galaxie tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na biso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clever!